Hello la famille, hello balinga minangai. Sengo mingi ya représenter biso concession oyo. Pona ba oba benga ki biso bolu kama pangwa $1500 à discuter, bolu kama pangwa ba 2000 à discuter. Ba terrain yango yo to yango lelo awa $1500 à discuter. Donc bomo na lupango eza borné. Et to mona ba borné bo ezo rassurer biso ke lupango eza cadastré. Et to mona mutu kala biso mukie na terrain. Et accessibilité est à 5 sur 5 et quartier est accessible mutu kalabiso yango wana eza mutu kaya mukie et koti ti awa donc pour na oyo baluka ba terrain yango yo $1500 à discuter donc à toi la commune en scellé tolobi ba terrain eza concession munene tozo kata yango donc voilà to bimana no to laksabino makadam et bongo tozonga awa tozo bima donc to bima bomo na bafandara déjà eza zambate eza quartier oyo bat déjà bakota bafandi oyo ba vivra bien donc bat bango wana ba tambola et voilà tozo luka to bima to mona makadam et rassurer biso lisusu par rapport ya maram tozo loba par rapport ya accessibilité ndenge to loba to mema okala ndenga biloba lobate mais to lakisa makadam yango yo na lobi ato la commune en scellé na quartier au tobenga ka Menkao. Voilà donc ato la Menkao juste na avant péage donc tout ça na Menkao pour ba o ba ebi Menkao très bien Menkao yango yo tozonga nanu donc ato zongi sko na lupango lisusu borne yango yo oyo e rassurera biso pe l'accès biso que l'état ayebi lupango oyo affaire foncière ayebi lupango oyo. Donc, awa, tout ça, bah, morcellement, il y a ma pangou, bah, 20 x 20, 20 x 25, n'a pris à $1500 à discuter. La bandeli, tout ça, à 20 sur 20, 20 mètres sur 25, n'a pris à $1500 à discuter. Donc, awa, tout ça, n'a plus de 50 terrains pour attendre, bah, hectare, n'a pas hectare. Donc, bon, ma petite ezala qui va kati déjà. Tracteur déjà kotaki donc oyo eza image et ya mwakala mais na minute oyo puis lupango affaire frontière azawana plan déjà bima na minute oyo ezaka bazo borné mapango donc yo oyo kozala intéressé $1500 à discuter na commune ya Nsele na Menkao pour ba o ba ebi Nsele bien pour ba o ba ebi Menkao bien. Donc, toujours 4 tableaux moro ya bien awa o ezak télé ba kota ba bibwa ba kota ba mpasa e bandara pe kaka boye to bandai ko morceler ba o bazaka maele ba somba biloka minene ba o bazaka maele ba somba elelo bazo revendre yango na ba prix ya likolo bénéfice sur bénéfice yango to benga ra business. Donc awa bozo mona ba trace à tracteur a kota ki déjà mutu kana biso yango yo on a relaxé accessibilité donc eza emplacement est bien bozomona ba ingénieur la biso bango wana baza sur terrain bazo marché bazo sala musala donc bazo expliquer ndenge nini awa morcellement ezo salama donc dans le bien 20 sur 20 20 mètres sur 25 bachango $1500 na $2000 à discuter donc 20 sur 25 $2000 à discuter 20 sur 20 $1500 à discuter awa na bandeli lisusu ba bibwa ezalaka pe kaka boye ba mpasa ezalaka pe kaka boye ba kinkole ezalaki pe kaka boye mapango etekama na ba $500 mapango etekama na ba $800 ba betaki kara mais lelo yo ba komi ko regretter pour mapango ekomotekama cher donc awa opportunité yango yo somba lupango 20 sur 20 $1500 20 sur 25 $2500 à discuter donc bozomona oyo lupango la biso suki awa borne oyo et zolaksa lupango ya bato donc borne la biso mususu yango yo lupango eza bien cadastré bien structuré yango bozomona na gauche awa donc bakati po eza lupango ya bato donc $1500 à discuter $2000 à discuter welisa somba air yango yo poto boy lobby air ekosila obenga biso na sima donc propriétaire yemoko aza sur place à la Kinshasa azoteka lupango na ye aza mikanda na ye à cadastre et puis chaque terrain autozoteka chaque morcellement ezozwa numéro la yango donc awa mapango eza déjà au sombi ozwi mbala moko numéro na yo et puis
lobi okei okangisi photo osalisi mikanda lupango ekomi yayo. Donc à bon attendeur sali na ba o balukaka ba opportunité yango. Opportunité ya bien oyo ezake osombi opemi. Donc voilà tolakisi kati to bima lisusu. Awa tozo bima lisusu nde tolakisaki na ebandeli awa pembeni na makadam ke quartier eza déjà habité bato bazaza déjà mais tolakisa quartier mobimba te yango tobima kutu mbangu to zwa mutuka na biso et puis tokende. Donc voilà ato bimisu na makadam donc ato na makadam ya Menkao c'est là oyo so continue au tout droit OK Tibandondo donc biso toza awa na Menkao. Bonne chance d'abord audience pour vous intéresser d'abord au baroza na intelligence et sagesse na rapidité